Lancement ya tournoi inter-quartier na commune ya Selemba au Salamaki, l'obéléki sous l'impulsion ya honorable Maontweni Moussilo et Fiston Perrault. Reportage. Ah oui, sous le patronage, il y a élu, il y a ville province, il y a Kinshasa, plus précisément dans la circonscription, il y a Selembao, honorable Maontweni Moussilo Soso Yamboka, Matembele ya Simanda Koueratakate, Moïse Yabana Selembao, lancement ya tournoi inter-quartier ya Selembao, Salamaki week-end eleki, na terrain ya institut de Selembao, ex-ILS. Pona honorable Maontweni Moussilo au cadre ya parti ACP, parti cher ya sénateur Jantiningo Bilambaka, tournoi Oyo, réunissant les 24 quartiers à commune ya Selembao et ils allaient s'inscrire non seulement na cadre et encadrement ya jeunesse, kasili susu, pona kosangisa ba jeune nyonso, ba vanda kimia, na bolingo, na kuluna te, na bomoko, pour l'intérêt général ya commune ya Selembao. Nanzela ya boluki kimia ya tango nyonso pe ya bofani malamu na commune na biso ya Selembao. Mukolo mwalelo ya 23 8e mois ti na mukolo ya yamo ya 9e mois to initier to lancer tournoi auto bengi inter Selembao to inter quartier ya Selembao oyo kusangisa ba quartier nyonso ba 24 quartier na biso ya Selembao na souci ya kusangisa ba jeune na biso bana na biso baleki na biso oyo bayokana kate na ba quartier différents ba koyokana et puis pour nous permettre bango ba passer vacances moko malamu surtout na ngonga oyo ba jeune belé bakoti na ba désordre biso le préfet encadrer bana na biso baleki na biso ba passer vacances moko ya malamu. Initiative oyo ezalaki saluer na ba bénéficiaires pe population mobimba ya commune ya Selembao. Et ça biso vraiment bien par rapport à to fanda ki vraiment depuis vacances. Donc tout le monde a soit qui idée à organiser le truc. Mais le honorable Mawa sali en tout cas ba félicitations de lui. Donc je suis capable à continuer toujours comme ça avec fort. Merci honorable Noël pour la sécurité la biso. Merci et la souma ba jeune à continuer en ça et ça pour en casse. Tourner les kinango bien. Sungi biso ba jeune ya ba quartier to yebana. Totika auto ndako ça ya mabe. To focaliser na OSN. Kasi sengeli ko signaler que loko les ali tournoi moko ya unité a enveloppe ya motivation elengelami pour na équipe nyonso o ezali ko participer au polate honorable Maontweni a rassuré qu'empata ezali mais yakoyeba ezali que na kati ya foot auto tournoi auto lancer awa les meilleurs gars les athées awa ezali lisolo ya ba participer nyonso oyo bazo participer na tournoi oyo moto nyonso akozwa moi motivation to moi le meilleur ndenge moko na oya poli na oya gagner bango nyonso bakozwa ndenge moko po ezali tournoi oyo to bengi sito to betisi pona kubusangisi bandeko na biso nyonso ba équipe na biso nyonso ya 24 quartiers ya commune ya Selembao. Doumi Lulu oyo ezali ko se poursuivre kino le 1er septembre 2025 avec Impact P idéologie. Tala! Honorable Maontweni Nabana Selembao ezali mariage ya libela et pesanango zuate. Eke yo Li bo trouver normal. Na tulingi ba problème te na ngonga na biso tout après loisir auto après championnat auto yokanya. OK.